ya solution oyo zo lukate o nga na yesa ko ke mwasi wana ko bala ete pe en plus pe aza pe mukolo oui ngande ko na otala ngana boyi okobala mwasi wana te to boyene sili do tikanga les bo boyene nani amema ngana ndako nganga to sebe pa kinaye so abali mwasi mususu pe abali mobali mususu na okufela nani ngakufa yo to bisambo ya mwana sko etinda kinga tina niveau ya kokende koluka nganga alinga ke makasi to bandi bolingo na biso banda bomwana mobali mabe bimana bandeko na nyonso ba oyo nanu bamona loboko na nzambe te yeba ete ngonga na bino ekoki po vivre yango église ya Ozana eza déjà ouvert na kati ya Paris bato ba blocage bayaki babiki bato ba maladie bayaki babiki bato ya AVC babiki bato ba hémorroïde babiki autiste babiki bino moko botala ba témoignage. Alléluia bana nzambe ngai nayaki awa na veille passé après à Kosala AVC depuis novembre 2024. Nayaki na Cannes, na tambola na Cannes, mais l'air papa sambeleli ngai na trikan kobima awa na simbaki sukante. Et puis des aki wana nazaki na kokai kotelema 2 minutes ezalaka te kaka su na tele mon kene fona fanda mais ce que na komi kotambola na kotelema ta journée mobiba ya kolobeza tele nzambe azamunene makasi L'amour qu'on a ça témoignage vivant. Amen. Nous allons saluer pour le calsus. Amen. On t'aime très très fort pour la Alléluia bandeko na yebo tatola nzamba Ozana po nzamba salima kama minene na bomo inanga na ndako nanga surtout na mwana nanga mukie na yaki na ba problème donc na yaki na rendez-vous sur rendez-vous. Ok, qui n'est pas orthophoniste, qui n'est pas psychomotricien, qui n'est pas pédopsychiatre, n'a pas de solution. Tant on a vraiment qui témoigne maman Thérèse, n'a maman Thérèse. Après on a eu papa Moïse, n'a pas de mais comment on a un aéroport à rappeler n'a pas eu bandanga ba suivi na téléphone. Si tant ayaki na Bretigny, na même qui bana, ayaki na Saint-Denis, a pas ayaki na 3e fois, na même qui bana, maman mwana malobe fungwami et fungwami a commis bilingue. Azala ba même lingala na français mais lingala ndi muteleki. Comment la moi la 4 au Sengo, Dinio Salanga Semoun. Donc, la commission Zambé, parce que, bah, suivi, on a ba pédo, machin, ba pédo, psychologue, ba pédo, et ça coûte trop cher. Et puis, il fallait qu'il y ait un suivre, il fallait qu'il va poser diagnostic. Psycho, va commencer à ping-pong. Si on a pas un psychiatre, n'a dit que, bah, lui, n'a pas poser diagnostic sur moi, bah, finalement, c'est quoi le problème? Au moins, non, qu'il n'est pas un psychomotricien. Bah, comment tinda tinanga gobelin, bah, so pour souté, bah, bisou, li kamba sa la té. Oh, bah, ça là, et ça sous yangote, donc, bah, so moi, sunde, bah, poser diagnostic et à souté. Il fallait qu'il va poser diagnostic na bango ya autisme mais siko tellement que moi na a commis conscient a komoye ba makamunyo so pour na zeki même ko banga na bi même l'école ba ipsenga déjà bi soki ana azongeli biso na couche to joyeté donc moi na commis propre donc incroyable donc makamunyo so et ça accéléré na niveau moko gamba la directive ya église kati na Paris ya Ozana contacter maman Thérèse matundo boya ebele bosambela katango ebele bobika kate ngonga na bino ekoki bobika église ya Ozana ezali terminus esika mwana na moto na moto abikaka chaque dimanche après culte tozali na ba délivrance tolandelaka moto na moto moko na ba suivi boya ebele église eza ouvert na kati ya Paris tozozela bino na moto tu peux prendre 7 ans moi la vérité parce que jamais ce qui moi c'est mon bas azobota te ndi yango ko tala keboka bwana eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko toni
chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote bala nyoso bana nyoso ya biso ya chez Bisso Télévision, ba fan na biso ya chez Bisso Télévision, bato ba abonné biso chez Bisso Télévision, bato balingaka biso pona musala o malamu to la bino pour que lelo koyeba ba réalité parce na kati ya mokili ya lelo. Nzamba lo pambola bande konyoso ba partageaka ba likeaka et puis ba ibaka ba betara lisolo ba fanitsaka bato pour que mutaye ba kozwa oza lokola likambo ozo tamusa na vie na ye peut-être ya koza payer solution na kati ya émission na biso. Nzamba pambola bande konyoso. En tout cas tout le monde, nzamba pambola l'équipe complète technique, il y a ba caméraman, tout le monde Jacques Milambo, tout le monde Israël Monzo, sans oublier encore une fois et là dans retour na combo ya Esper Kachama et puis notre DT Denis Monsolo, notre Cordel Eliash, tout le monde nzamba pambola bino. En tout cas tout ça tellement na ko sepela pona toujours ka ba eko ya musala tout ça ko sala pe ba appel na bino pour la prière nzamba pambola bande konyoso. Je crois que je suis un peu malade, mais le travail est là. Je suis en train de faire aux Amoussala Bato Nzambe. Nazanga mon côté, nasi qui va te belé, na ekotu nangai, papa, maman, maman, j'ai aussi azali santé et ont dérangé jusqu'à présent. Mais je crois qu'à la mingité, bon, mon akozonga. Vous voyez que moi ça beli, tout un problème. Mais nazanga mon côté, je suis avec l'homme de Dieu, tous ali ya wana papa Thomas Fabien. Mbote l'homme de Dieu. Mbote papa Eric. Boni. Et qui m'est allé dans Golanza. Qui m'est allé dans Golanza. Ok, merci beaucoup. Bon, t'es papa? Boni. Ouais, c'est bon. Vous avez malade? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ok. D'accord. Thomas Fabien. Au Sambeli. Au Sambeli, na komona Yesu. Zamba lola kolo Yesu, totondi monene na yo, Seigneur. Moli mon santo no za la contrôle. Na kombono Yesu Christo, to bondeli. Amen. Amen. Papa, comment on a? Comment tu sais? Papa Toussaint. Oui. D'accord, papa Toussaint. Toyo kayo alors. Premièrement, merci na Nebondimi qui te sont dans la bino. J'ai un problème où vraiment ils ont pour tel point même pas pour imaginer. Donc on voit même que nous sommes en train de penser comme il est belé vraiment. Et comme celui-là, le kindanga balouf, son bagablo kunanga na rote kananga awana Kinshasa. Et na kutana kina film na comme je sais li. Bon, fille on peut azana ibe. Aza bien peut aider un peu trop. Et à un moment donné, on a comme ce qu'on appelle ça que non, on a la famille, on a vu ça, il y a que non, on n'a pas na banque. Mais par ma grande surprise, on a connu azar out. Mais arrivé à Ndekonanga, la m'équipe peut que les solutions à moi c'est nanga, bien non mon moi c'est un autre chose. Et on a fait fort que non va coûter na moi c'est nanga. Et dès que mon kaka moi c'est nanga, on a papa nanga na bisayo, on dirait qu'il va tuer le comme kobu. On dirait le au moins côté que non. Et carrément, boy, moi, c'est nana. Moi, si on a bouni nangate, moi, si on a un tatouage, oh, mais c'est mon frère. Asa moi, si on a la ligne. Asa moi, si on a zakane. Et bah, bien, vous avez le balai, et ça va bien, on a continué les et pas n'importe quoi. Pas tatouage, wana, personne n'a eu un dingue, mais pas n'importe. Ok. Mais c'est un problème. Dis-moi, pourquoi je bois moi, c'est nana wana. Oh, t'es yéké simbati. Akene famille koto mabe, akene koto mabe, akone famille koto msa kumbe moi on dirait que non. Lelo koto suri na ko lobani. Ndena meke mpe ko vansini na bato que non, ba bisinga te, soki mu ba sala ya Nzambe, okozwa un peu de solution. Voilà maintenant loko meminga vraiment a on a okuta na bino, oki no bombe ke mpe nanu. Soki mo ko zala bombe na ngata bango, bufon o nazo yebate soki na lobani. Je suis parti na pour te pe na sema kama ndenge na ngai. Na sema kama ndenge na ngai. Que moi si wana vraiment pas na nga azam pousser nga azam mulai, ba que moi je pense c'est na sens te. Et na sens ça m'inquiète. Alors nous ba sur ça ni vraiment. Je suis battu ce qui na sala nini soit na zunga na nga louf on fa na moi c'est na louf soit mais je vais m'écouter comment je dois faire. Mais c'est tout ça. Papa. Obin de Ola Zaki Atazaki. Azaki Nangola. Azaki Nangola? Oui. Aende Goya? Aïkoya. Bozana Ndekono, Bozana Yana Legito, Boza Bakouze. Tout ça Bakouze. Boza Bakouze? Oui. Bakouze n'a pas Bakouze, ils en ont. Non, tout ça direct. C'est-à-dire? Et, maman n'a bango. Non, ben est tanti. Oui, n'a ben est tanti. Ah, ben est tanti, hein? Oui. Ok. Papa n'a pas ben aïe.
ezali na patriarcat. Oui, elle na ezali matriarcat. OK, d'accord. Omega peut que une raison ya koyeba pourquoi il y a limité na tourner na catégorie tout. Il y a bien que non bala moi si on. Parce que ngata ba raison o yebi soit ce qui o yebi ta fille moi, yebi ça na kasiki on a fille on a yebi mais rien. Bon yemo la fille kasi. Yemo d'abord la concernée. Je sais n'a pas rien que c'est un problème. Puis moi si tu yemo moi si et je le kele coup. Mais comme le quoi les bons moments ou vous qu'on a maté. Na kundi makasi pour ma ba dossier o. Azo tellement zombu nga vraiment tellement. Kingana ko bala kaka fille wana Joseline. Na joli baki suku non ça na kaon. Na joli baki. OK. To ba Fabien, na habitué. Par rapport à la situation on a besoin de l'histoire. Yo golo bana neti. Merci beaucoup, Papa Eric, pour la maloba. Je crois il on a pas le bail de monsieur ezali. Des fois tant on a tala mambebele na mokili. Ezala souvent na adage mo na utilisaka. Qui na comprendre moi ba réalité belé o ezaka na kati ya mokili. Na loba souvent chemin oyo osomona écouter na bitumbe belé, c'est que ezala mystère belé batami na kati ya chemin wana. Parce qu'il n'y a jamais eu chemin mo réservé makambu ya malamu to ya mabe na katolika on a kati ya facilité. C'est que peut y avoir que ndenge ndeko azoloba et il pouvait y avoir que ça il le comment pose les batamination ndeko Toussaint papa l'émission peut-être pour la question et monsieur aux la banale mais ça très capitale question. Qu'est-ce qui t'a motivé pour balandeko Joseline Ndengolobi? Oui. Et raison invalable où il a poussé au balai. Bon, raison valable c'est pas que non parce que na louf na belé makas. Et j'ai manqué des moyens au qui non qui l'hôpital pour le soin. Mais la fait question à bémisa ba bon on est propre. Aidanga si na comme si na temi boza grâce à fille. OK. Ni la moni cadeau si na ko pesa cadeau on peut penser qu'il faut non honorer na ba na parler comme moi si na vraiment. OK. Na cadre du genre la reconnaissance oui. Par rapport à OK. Donc quel problème na yo? Na ko s'adresser beaucoup plus na yo moko. Omoni en tant que des humains ce qui problème quel que soit grandeur nango quel que soit difficulté ou problème les ko poser liboso ya vie na yo. Ya moto ezali il faut que luka kozala plus fort que problème. Parce que Bible les autres clairement que na ba tentation nyonso tokutana na ona kati ya mokili en tant que ba humain ezana ngo ya bomoto mais nzambe lokola zaka fidèle akotika lakate kotika yo moto ozala tenter au-delà ya force na yo c'est que peut y avoir que na kati na yo il y a l'énergie ezakati na yo eza capable ya ke o surmonter problème wana ya moto ezali faut lukana o mitala yo mokati na yo vis-à-vis à problème c'est qu'il y a aussi une solution où ebatamika na kati ya problème wana parce que ndenge lobi ke ozoyi baté ndenge ni yokoyi ko sala zoatana yo visualiser problème no lolenge ezali il peut y avoir une solution ici kawana biso en tant que basale nzambe ndengo ye pembe na biso ya motu ezali toluka to sangisa bino to trouver solution bisika problème à les opérer c'est donc aux tenir que au récompenser moi si na par rapport ya ninga sugio to ko sunga bino et toluka to bimisa secret we batamina kati ekozala malamu calme na yo to tempérance na yo ekosunga biso mingi par rapport ya oyo tokoluka to entamer par rapport ya étape to zolanda. Je crois on a koki ko loba pour le moment ya mwana papa Eric. OK. Merci Bando Balani. Je crois toyoki maloba ya l'homme de Dieu Thomas Fabien comment ninga lobi abi na chaque bolingo nyonso s'il y a des problèmes c'est qu'il y a un antécédent mo ezali mais il y a aussi la solution mo pesa na kasi na yango en tout cas. Tolanda sport publicité pe simanango tozali kozonga
mbote bana nzambe nyonso eza ngai babino mama Lydie Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci Bano Balandi. Toto dans la spot publicité, il y a Orphelinat Bravo Jésus, autres appartements na Viaza, aux quartier, mais la commune Matete Banonou, Viaza 27A, Eskawa Piba, na Bisso, Bazali, na l'océan de Kolom, Nyonso, il y a mon thème Malam. Bossala, Jacques chapitre 1, verset 27, Nengelobi, respectant mon zama lola, aux angatéma au Pambulayo. Ne connaissons pas le prophète Eric Alingara, Thomas Fabel Lingara, Mama Uchelingara, tout le monde Nyonso, Wazala, Awa, même aussi notre DG Chiki Mukadi. En tout cas, tout ça, Yombela Yakoya. Là-bas, nous pouvons continuer quelque chose. Nous allons nous en merci beaucoup. Papa, oublie papa, tout ça. Tout ça, oui. Papa, tout ça. Soit une négociation au couteau, est-ce qu'il y a créé ce problème? Non, c'est ça, on a bien. C'est un peu pas de bino. Bon, il y a une solution pour que nous n'ayons pas. Il y a une solution. Donc, c'est un peu bien. Mais je n'ai pas de ce qui vous a amené. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Merci Bano Balandito. Beaucoup de sabiso. De comment on comment Stéphane. Stéphane. Beaucoup de sabiso pas Stéphane rapidement. Beaucoup de sabiso. Moté pas. Papa Stéphane Moté. Yakana papa Stéphane. Yakana Malembe na. Kasi yakana pour la monnaie ozobanga nini papa. Mais obengi singa nazomona ndeko nanga tout ça. Problème eza watoni. Oh, parce que eza problème. Nazo comprendre n'était pas. Mais tout ça, yo zo sala nini? Oh, papa. Ah ouais, ils le quoi entreprise dans moto, azana côté na ye. Mais papa, eloko ezo lekelanga pourquoi? Parce que bino bo bengi singa pour na makamba mituka on a publié ki ba publier ba numéro nanga bo bengi pour na to solo. Mais tango nazo kota na monisco ndeko nangai. Ndeko tout se pe agir makamba na ye, ya ba biloko na ye. Pour Babylon on a pas au TK. Tout ça tout bengi papa. Papa Stéphane. Ça va, OK. Je place au fond, s'il vous plaît. Papa Stéphane. Yo yemba moko moni de kono boza ba boza binemi. Te to ça binemi te. Alors, ce parce que makambo nga na sala makambo nanga na betela ke masolo te. Ah. Oui, na sala ba makambo nanga. Te nga na po na zala ki awate. Nga na zala ki na Angola. OK. Na bando sa baba kamunanga kubimisa ba mituka nde na bimisa ba mituka na teki na sani na zongi mais tango na yaki na lobité na ko dinga teke nde na sala ka toka liboso na shitaka na teka ba mituka na ndenge mo bwa likolo na lobité na ko teka ngo sombango mbango te nde na zwaka na publier na kanga ba photo ya ba mituko na yaka nango na tangi na tsepe na numéro na bwaka ngo na ba réseaux sociaux ba Facebook ba nini mais tango sko na moni bo bengi ngai boye singa kete na sani na ya bo pesinga na adresse tango na ye mbala moko na moni ndeko nanga pe na moni ba caméra ba nini nazo comprendre te yango ndisiko ezo lekela ngai delo ke lekelo mwana oui pe en plus pe na moni ndeko nanga touché Papa Stéphane omoni tango okomi au mon public même makambo osaki a secret nous sommes bon na kata famille. Il y a un problème, tu sais? Un secret. Parce que vous savez, vous avez baraté, non? Oui. Mais quand on est sur Facebook, ça dit, est-ce que les gens sont là et vous avez battu?
Ok papa nga aza posa na yeba tina ni bobengi nga parce que naza makambo ebele ya kosala. Nalinga soko umela te. Tina yo to bengi lo yebi yango te. Tina na biso to bengi lo na téléphone na biso. Oh bobengi la kinga kete. Pona makambo mituka. C'est un problème. Mais loko ce que zo lekela nga ndeko na nga na sala ba faire nga moko mais ndeko na nga boye. En tout cas c'est to solution. Donc moi là moi to solution exacte. C'est na comme ce ennemi na yo. Te oza ennemi na nga te mais ba faire na nga yo ko zala te. Mais c'est grave. Ah vous attendez ni mais quand peu non. Bino ba poser un problème bo la ke. To za na problème. Non, il y a ba faire na yé yo ko ko tango te. Yo zuka musanga. C'est que yo eza yo muto bengi singa te bango nde bato babengi singa ya yo so oyaki na makambo etalinga te. Oh tout c'est eza nini? Bon c'est bon papa boloba eloko bobengi ninga papa Stéphane est-ce que yo ninga abna ndeko no pani te aza ndeko na nga na linga kai bo comment okobimisa ba parole moko ya kilo makasi bo na miso bato papa soki na bimisi yango parce que elekelinga parce que bino bato bobengi nga metango na ye na kutana ndeko na nga yango ndezo lekela ngai ndengo fimisa parole makasi bongo papa Stéphane papa tu sais papa Stéphane oui papa tu sais je crois il y a rien encore il y a perdre hein ndeko na yo yeyo yo mtabenga kiyo yo ndio sababu numéro na yetu benga yo tout ça et ben nino nde no zo numéro nango pesa batuka ngana kanisi kete na ye pona makamba mituka na teka mutuka na sani na parce que pona moni ngano e simba te ngano toyoka na bien ti yango na memi a dossier na awa Stéphane ese ni na ngombe bana yo zema nino papa ese ku ndeko kuma kuti ndeko na propre naza mais azo linga te na bala mwasi na ngate pona nini bagazo ozo préciser bagazo na muna ngose ezata na sens moko te o aza mukuse aza na tatouage aza mukolo na yo mais tu sais ngo nga na salaki mabe na ngeza wapi yo ye na mwasi moko nga na sepe na mwasi te na tali ba position mwasi na eza mabe yo ko bala mwasi ya bongo te mwasi na bongi na yo te il faut opesa ngande ba argument clair pourquoi so pour na ba on sait pas mais c'est ce qu'on sait makambo bongo et comme sangai non comme sauter et comme sauter yango nde komiti na ya komemanga tina ba niveau boy ngana za pour cette solution ngana pour cette solution makambo na c'est tout base ba sala nzambe yango na memi kana na ezali kambo ya solution yo zo lukate o ngana esa ko ke mwasi wana ko bala ete pona nini parce que talana mwasi wana soko présenter na miso talana mwasi azana ndo ba tatouage na maboko azana mokuse pe en plus pe azape mukolo oui ngande ko na otala ngana boyi okobala mwasi wana te so lingi ke tozala bien so lingi obala mwasi osel makambo na yo après tout pe oza parana ngate après tout parana ngate mais na sa parana ote na zande ko na yo propre non faut ko yeba jamais ko matiba niveau no on dirait ko comme ko sela na ko choix moko boye non tout ça na kamwe makasi non na kamwe makasi ko kamote et ko mona ndenge ko mote kala ok en tout cas yo zo boya ya bala moi c'était pourquoi parce que nga na CP na nga na mwasi yango te komona kaka premier jour na monaka mwasi ana nga Stéphane na CP la kate na CP la kate parce que c'est no biso nde tozalelaka jamais tokobala ba gère abasi ya mais o pasteur o moneke na na za nga pasteur mais c'est londe ba relation tozalaka nango bien sûr oyebi ngai côté ba pasteur na za na relation na ba pasteur na bato minene ke lobi kuna na ko beng sope na ngola siko memi mwasi ya bongo est-ce que place ce qu'on a na kozala na mwasi ya bongo esimba te papa Stéphane ni nous reproché likolo ya d'abord likolo ya fiancé likolo ya amina ni nous reproché peut-être que nous avons comme des faux bomba c'est le moment où dévoiler en pour que amika pose en précaution au lieu de vaguement ils ont les cas quoi mon pépé mais il y a zo baté au boyeli mwasi nini il y a pas problème mais moi à tout nier si moi ah toujours plus solution
zala clair zala mobali. Ok, papa. Parce que nalinga na ndeko na makasi. Nalinga tose makasi. Soki lelo ke ngai Stéphane na telemi pe nazoboya mwasiana nayebi tina nazoboyila po na yabala mwa mwasiana. Parce que mbongo ekutaka epa na ngai. Na sepe na mwana mwasi yango te. Jamais na kondima mbala moko bongo. Hein? Après tout bino pe bozaba nani pona bo bando landela pe makambo ya famille nanga bino bokota kango. Hein? Ta tout ça ngala lingi buzoba na te. OK, nali ngala na te. Tout ça. Tala omo pe. OK, ngala zongi. Hein? Papa, papa, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît. On est aussi des hommes. Makambo ndaku jamais toko me mango. Hein? Ah, et non parce que au moins tout ça, au moins ni baliro. Tala ngala ola au moins ni ngala. Combien relax papa ni? Non, au moins comme déjà la kanda. Comme déjà la kanda, ko bando juger ngai. Nga sepe na mwasi yango est-ce que comme ko juger ko me mangati liboso batu boye? Hein? Papa, il faut de la manière. Papa. Tala ngala ni tala tous. Non, tous. Combien on met ça? Parce que comme tu m'as jugé, tu sais, ça m'a na tuni nanu obeti poani question na clair tu sais obeti c'est là na la so que tenga au moninga bambo na ato ozo msangu papa na ça na posa vanda hein te zela papa pardon s'il vous plaît je place au fan tout ça mam kasi mambo ya mutuka papa yo zona yo place mais makama mutuka ko mitina ba niveau hein kasi ah tu sais na kama makasi to solo makama ko pango ya mituko sala onka ya koswana boye te makambo nanga mituka na sala ka osona te wana bakilia mais tango na ye na kutana toucher il faut papa Stéphane arrière on chacun 8000 il y a trop cher c'est tamboli hein et puis couleur na simba papa nde naza déjà monté boy wana makambo wana ko yebsa nga suba makambo wana te donc aussi liki moi ça suko pa mambo e mambo carrière te na siliki parce que ngai eloko na tango na yaki kete na zuba kilia na tiki bakilia mususu bo ratenga na makambo mususu o ya mutu ya kutonga na rate yango siliki papa wana ta lobby wana makambo wana pas de problème gas pardon en tout cas ne balandi je crois biso na chaîne na biso to linga mutu ayaki na sengo to mbona bote pardon bo pesa biso protocole à Sikatoziwana, ben le fils Katama et Kassi, bon to fan de la bureau, s'il vous plaît. Bon, mais bon, quand c'est un protocole, on a même les fils Katama et Romela. S'il vous plaît, papa, ça va qui est. Hein? Bote, maman. Oh! Maman, bote. Bote, papa. Bon, vous allez bien? Oui. Vous allez bien? Ok. Papa, s'il vous plaît. Yo, Fanda, Maïwa, hein? Fanda, Noir. Fanda. Mais yo, tu te bien, yo, on est au Kamozana. Fanda, aux autres amis. Hein? Mais papa, il est qu'il a un bâtonnet écouta. Bâtonnet écouta. Tu sais, où ça n'y a? Solution. Solution? Il n'y a pas de solution. Oh. Papa, viens nous dire qu'on va l'ester. Na tu viens nous dire qu'on va l'ester. Mais na lo bien. Et comme si vous êtes à niveau, où est-ce qu'on a zoomé les endotoni? D'autoni, c'était un docteur réalité. Mais comment au Bengissi na makambo mususu men na moli tout ça? Ne comment on a eu le sous? On a ni. Yes. Protocole là moi ça. Mais moi c'est na yeka moi ça on a la bando boye. Kasa comment protocole là? Ah! On comprend la pointe. Théo na moi na son ngana ke. Papa s'il plaît. Yo, tout ça au moins comme papa niveau yo comment me mangai, au moins comment me mangai. Au moins niveau comment me mangai. Oso sikani. Papa eloko siko ngai boy na lingaka te. Hein? C'est la aussi ça. Mama Fanda. Maman. Papa. Mutasali ke oya ana siko za mobile na yo. Parce que il y a des problèmes oyo isolé qui là. Papa toi na peso maloba loba. Papa. Oui. Quand ndine lobaki. Moi c'est ngai yé. Oui. Moi c'est ngai no OK non na linga makasi yé. Mais pour me dire ah zani ne kona ka tu mo
aotomboka boye même si nanda kaka boye kaka boye olinga ete mwasi ya boye yo okende ye wapi mwasi tala nde azali tika fina nga lese toboyene esili do tika nga lese boboyene nani tika ngai nabi boboyene nani Stéphane na boy nabi boboyene nani mo mbala fili pembeni oti boyani toboyene de tosala de ekoki da tokata malembe malembe biso ayekenda aboye malembe maman opesi biso mwa ofungoli biso mwa idée soko yo nde pena mnde tofanda na yo mekabeta so na histoire relative sur histoire papa oui mo mbala to bando vivre naye nan mo mbala wapi laksa na musa non attends comment tu peux dire comment et ça da verser bon laksa ta musa Stéphane laksa non sta musa Johan oyo to oyo ti chemise à carré ok d'accord Là, tout son nom d'âme. Tu vois, oh, tu m'as dit, c'est là, non, papa. On va dire qui me loba. Tout ça, tu m'as dit, depuis tout ça, tu m'as dit, ok. Donc, et comment maman m'a boé, tout ça, n'est pas qui n'aille. Donc, et quoi qui soutient ton cabane, il n'aille. Ça, il n'y a pas de maquilla. Oui. Ozo qui m'a dit, on sera qui n'a maman. Ça, qui n'y a. Ah, mais maman, on a quoi, maman. Tu me makila. Donc c'est nga kinga naye to la kaka pour dire bon. Tu sais pas qui naye soit bali moi si mususu a kufela. So on peut bali mo bali mususu na kufela. Non, ne kufa. Malembe papa. Donc et comme maman boy na lingi mo bali mususu na kufela mo bali donc na raisonner na be pas to ça na mo bali to ça la ki naye. Donc simba ki souté. Donc atika fi na ngalaise. Pourquoi mon colotan a représenté pour nous obéir mobile te fait mobile na yo fana ekina et là aux yeux de leur bomba c'est pourquoi non c'est que nous faisait au lobaté na bomba qui monte na mwasi moi ça bomba ka nyonso jamais ko bimsa tout binana kama okufela ce que tu bomba bon ce que tu balu après na kufi papa tika fi na ngalaise tika fi na ngalaise Stéphane tika fi na ngalaise o te fi na danger pourquoi tu fi na la danger non non tika fi no ndeni je sais yo comme est-ce que ngana ko ndima yo bana nande ko nanga tout na bana nete po ni ko simba te na nete po na ni simba te yo simba te yo to samba bana yo to samba bana comment to bimsango on ina perdre ko nanga bona oui perdre non monsieur maman fanda s'il vous plaît fanda penal kimia ko ba pe shooter ça kimia non nalingaki te ke na perde ndeko na ngai mais yo siko ta yo ke no mema mwana mwasi epa ya nganga bosali baseba papa na makila moto olingo moninga te bakolinga troisième personne okufa sikoyo yo kufeli mwasi epa kufeli ya mobali siko yo kotika mwana mwasi ya boye c'est-à-dire c'est qui ou soit c'est okange quelque part comme esclave na yo te sinon nde nalingela pe parce que nalinga te makasi namonaka ke soki nasali makambo ya bongo te lobi kuna akolinga pe mobali mosusu aboyi ngai yango wana siko etindaki nga ntina niveau ya kokende koluka nganga mpo nde ekoma ntina niveau ya bongo parce que eza malongo biso mibale tolobaki soki ke toboyani mominga nani oyo amemi moninga na epanga eza nani nga nde motu namemaki donc yo vino eza via bakisi eza via bakisi te nde nalingaka mwasi nalingake makasi tobandi bolingo na biso banda bomwana tozo vivre kutu makambo oyo kutu Angola o soki ke lelo ke nga nakenda Angola nakenda mpona makambo moko boye oyo nasalaka na famille na bango yango wana nde pusanga nakimaka nakendaka Angola me na nsima na nga atiaki kolinga mobali mosusu oyo alinga mobali mosusu akufi nga nayebi te nga mpe kote nakendaki te natali mwa mikolo tosali nandima teke nakozongaka susu boye na Kinshasa nde nalingaka mpe fille moko boye fille wana akufi nde omonaka mpe na dépasa bambongo ebele namonaka te bolingo nanga eza kaka ye jamais nakolinga mwasi mosusu parce que so nalingi mwasi mosusu akokufa yango nde nasalaki nini nazongaki mpo anasala nini nakoluka ye te ntango naye boye nabandi makambo na ngai banini mokolo moko ayebisinga avandisinga o te o ndeko na ngai oyebiki nalingaka mingi oza ndeko na ngai malgré ke ovoyageaka banini
na présenter moi si na mo na linga ki boye apesa pe ko mbote so apesa ko mbe na linga ko yeba liboso mukolo tango ye ko présenter moi si na tala boye est-ce que nga ko ndima siko yabala nande ko nanga yango ndo bosse kombo na ngai yango bosse nde kombo na ngai non chérie et non comprendre te mambo ele kawa papa tika ngo kala ti na ngai ke yoko ne ko na je sais na kana ndeko nao na kaboni na mabio saki ngo esenga to kabanga nayo asala yini papa makamose bele aloba omo mbali asali ngo mabebele nako mela ni so to la mte mala ngai e bona baka ni so ti bo memi fa la ba ko la ko su mama kimia asala yini asala ni mbali mabe amo mbali mabe mi mala mandeko la nyoso Stéphane, vous allez lire, nous avons et balani vraiment quoi? Et balani votre propre. So na linga ki yo kufa. Vous balani kala wala suko. Comment Stéphane? Yo on so ni ko, on so comme ça na kanda. Oh. Dans la bagage yo comment pesa pour na la tatouage. Na ba façon na ba tatouage na ndumba te na tete na normal. No esa be tonga linga ki na sala ka bongo. Papa bosalanga la vie tika tina na l'aise tika la fala tika la famille na ba sepela beaucoup de na l'aise te na saloni c'est une délivrance c'est pour poser ma première ma casse tout ça ndeko nanga soki na sala ki bongo tika pardon omoni tando zo tokom beso soki na zaki na olobate na ofana kimi omoni ma kelele sili papa so na babo mo benga na makamo na ngana yake mama ngana yake papa na pesa non s'il te plaît zana kimi papa boza oyo sikoyo omoni bravo Jésus hein na yamba bato mais ça c'est la sorcellerie qui ndoki bomelel makila troisième personne en kufa mimi ndeko mwasi akomi esclave na yo sans pourtant yeba aussi c'est un tozi bande qu'on a nyonso baso bimi na bango ntango yindo kimi okei omoni ka mo lo ba omoni ezongi na bango ni baba o ma le 5 kilo mo ga semi mo sonné aussi omoni akomi ko mo sonné mo na ibito ko lo bani merci papa Eric mais nanda ko nganga na côté ba ke limiti ka bango ngani parce que makila ni basali pacte wana atiki ya mokuna bango peut-être bazomona lolenge soki troisième personne aye il faut kufa or ba s'emprisonner donc pour na éternité na kati ya ndaka nganga place bakei na koloba boye nyonso muto asalaka acte nyonso muto apozaka ezaka toujours na avantage to na désavantage nango ndeko Stéphane nga unakanisi ti ndeko na ye koloba makambo awa kamso azokoselo ba makambo ngo menzoka ndeko Stéphane luka nzambe na vina yo luka nzambe na vina yo ko éviter ko se justifier ndenge ozosala nyonso wana luka nzambe na vina yo parce que quelque soit misala ngo ndenge ozosala ekotikala komema o nulle part asi totali jari ya mabe osali na bisika ozokota kota pacte o nyonso ezosalema na makila ezalaka donc ezaka force ya munene pezaka likolo ya vie ya mutu déjà lelo te eza lobi te c'est de génération en génération soki oluki délivrance te ndeko na nga mwasi oyo akendaki to mobali ne akendaki wana bino mibale siko nde boolandana boke na kunda. Et puis maman Jocelyne makamusu pe so bozo sala luka pe ozala na kibomoto bolingo moko te ezwaka forme ceux qui bake ko kanga ngo isika mo boy wana eza bonganga eza bondo ki bo sala l'amour esengeli ezala naturel quelque chose que olingi mingi oto boya na te esengeli to sele to cha makila ya même atana bolingo ezali ya solo oyo bato bazo vivre na sa mokili awa esenga aka moko fa kende musu afatikala
siko tango moko akei musu atikala nanya okende nana otikala bomona teke bomi kangi bino moko dona surtout ki nanda ko ngai akumo yisa mama mo ka wana sipese mo abo mo zala kiti o mo bala ndenge ni nango malingi ndako nga bazemi komano ngeni nga olongoli nga na rata baliro pona yo do tika ko bota non s'il vous plaît. Non, pardon. Et ça, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions parce que. Solution est allée, maman Jocelyne. n'a dit que m'a déjà beaucoup consommé. Sambela ku sepela ku tout lokola ebimi na poisa lelo mage bo bomba kan bo kanisa ke ezali secret bo bomba ki avec des années otikala ko yebana te boluka elongi ya Nzambe na vie na vie. Na bitena papa de ya boyebani Jésus Christ. Abeli abeba mbongo zaki na c'est le comme bino. C'est que tu as fait le monde c'est comme bino. Makamsuna ndenge. Makamande ko na kibondo kinde ko na ko tanga dawanga. Papa, c'est ce que mais qui est aorté mais papa tout ça. Mon Dieu. Papa tout ça. Et ça na liseso elobaka makolongolo to makoleza na sapato ce que nyati bisika poto poto. Que soit ici quand nous sommes que des empreintes singé tikala. Na yo pe folo que ngenza ndo ka délivrance na finale. Exactement. Et ça malade. Maman Jocelyne. Présent. Luka Mawanzambe Nicolas Finayo. De la même paix na papa Stéphane, Luka Mawanzambe Nicolas Finayo. Et puis bon les canaux délivrance. Vie wana eza vie moko ya malamu te. Bomitika kuna, botika osala eloko malamu na vie. Ceux qui boloki elongi ya Nzambe te ndeko nanga, okotanga kama kabu na kati ya vie oyo. Mais botika la komona lumière moko te. Rende kona tolobi yango pona ko humilier te mais tolobi yango parce que tolingi yo tolingi Nzambe pe asala bola mu likolo fina. J'espère toyokani papa si on dit que nous avons aussi dans place discours sur la différence na konjo na ngai ça na kinya là comment on doit faire parce que le problème est que tu vas toyeba source pourquoi ndeko na mobala ngite ke bino nae bobalana et le je crois source ya kamon c'est nini ebimi le ko lebimi parce que faut ba keta ba ça qui pacte wana je crois soit des fois na pacte ni ba c'est ba nzoto na bango yo pour ça c'est na nzoto no dia awa ça dit ba loi mal baba ba lobaki yiba ke donc ti obeli tu as des phobies ma peut-être na Nzambe voilà Maramboto yebini to solango na sima ya caméra ça na kina dans cas ba ne balandi to comme na suka notre émission je crois bon makambo ils ont mambo ya soni pe ya pasi surtout yo ndeko zotala ngai osala makambo wana to sala makambo wana bandi ko belé na France juste les années mo ba tsa ba kadina je crois ils na Paris boye na kadina boche bozu fungona bobwaki bolingo na ngala na ebité est-ce que était le jardin d'Eden pe adana Eva sala bo mambo wana comment les diables ont manipulé bino boy oyo sagi makambo so yo se retrouver dans les cambo soit to milala makila na mobali osala eloko wana oyimba numéro na biso c'est le moment yango Dieu t'aime yango moni bando sa makambo wana mobalo aye akei basé mizo kende oyo baté c'est na sali nini tu pries mais au bomba secret moko yango ndeko bomayo so yo sur ma azongité tozonga na même chaîne na même numéro c'est que tenzamba lola pa mola biso. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote bana Nzambe nyonso eza ngai babino mama Lidi Mukadi na ye kobeta porte ya mwana Nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa Nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa Nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisi ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana
kilo na tango oyo komi na yango molimo mosantu accompagner et toucher moi na zambe moko pour na penser na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.